confirmer biso que c'est vrai ndenge batia yo na liste ya ba journaliste oyo bazaka ba PD bazaka des fois nde bato babeta masolo kolongo pesa moi sina ami parmi baboyi na ye atie Bino atie Tracy atie madame Tracy atie vraiment bato nyonso presque tout oboleki na maboka grâce pour lelo okoma bato nde bozani omela ye ba caméra ba micro ba équipe mobimba biloko tout ya régie tout omela grâce yango no okenda na okesa chaîne na mbala moko Peter place à Vincent place à Frank Stemai peme na Fali obi ke bazonga sima yo moto pousa na zo place wa o sala nyonso po longola bango oza peme na Fali yo moko pas qu'ils sont depuis que faire au capena ba concert ba tout est oui bon faire ça la mambo ba to le parta andero ya koyemba faire apporter quoi a mimi na musique à Congo. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Tous les fans de la bonne musique, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Océanie et de l'Asie. Je vous annonce l'ouverture de la billetterie de mon concert d'Adidas Arena. C'est mardi 13 mai 2025. Hâtez-vous car les places sont limitées. Tous les fanatiques de la bonne musique, le rendez-vous est fixé le 18 octobre 2025 à Adidas Arena. Et Radakade. Bonjour, bonsoir, ça dépend le terme, mais ça n'a pas la Congo Révolution. Merci na Bino, ba partenaire presque partout dans le monde entier, bo ta la kabiso na Congo Révolution. Merci na babone oyo ba sabona ki na Congo Révolution parce que bo sabona ki pambate. Bo ebaki ke beaucoup so actualité ya mokili mobimba parce que tozali tellement mokili mobimba bolanda ka émission Greco. To pesa merci une équipe technique oyo memaka émission Greco na moni kuna Crescendo Ngala Eternel Vando. Merci les sous na Faille, merci na yo place au total abisso Michel Kombe na robosa na yo te double maître
Joe Matope na kobosana te wana eza famille mobimba David Angali na nga na bosana yo famille ya Congo Révolution. Merci na bilongo talaka biso presque partout lelo na na plaisir awa na kati ya plateau na ngai na Saint-Ouen mpona mbala liboso ya koyamba confrère na ngai oyo tozali mosala moko oyo nalingaka mingi akozala na biso na kati ya plateau pour toute la première fois na Congo tosala mosala ntango lai bango baza na bagénération oyo tozosala mosala ntango bomona nga David Mombele naza mpe na bato oyo moto normal ntango ozokola fozala na bato osakanaki na bango bato bozalaki na koya mbala moko te na likolo mbala mo bomoninga baboko journaliste ou bien chroniqueur non naza mpe na bato oyo nakola na bango na mosala oyo alors ekozala plaisir ya kitoko ya koyamba ye bosengaki ete libatro ke kan ya koleka mais azwaka ntango so aye mikili ya poto tokoka kokutana te mpo baprogramme na biso ezalaka mpe saturé ya ye na baprogramme nga mpe naza na baprogramme lelo na plateau na biso tokozala na H avec Mike Lokamba. Bonsoir et bienvenue à la plateau de biso. Bonsoir David Mombele, bonsoir à tout le monde. Bande Koubazio Kadion, Yarota Labiso pour les moments. En tout cas, je suis très content. Il y a repassé na Congo révolutionnaire. C'est la toute première fois dans les cas. En tout cas, et c'est tout qui est en face. Il y a mon ami, hein, donc bien que les journalistes n'ont pas d'amis. Bien sûr. Et Naza vraiment très content. Il y a Koya Nandaku, il y a Romona Plateau, na CP en tout cas. Et puis c'est un peu baïdé Moussousou. Oh, namoni awa, namoni mamatos, en tout cas na CPLI. Et puis merci à l'équipe Mobimba. Il y a Congo révolutionnaire. Merci. Ceux qui battent bazo talopo na mbala liboso, Mike Lokamba azana di mage baïbi. Voilà, batebele baïbi ou baïbité, Mike Lokamba aza journaliste. Journaliste en même temps analyste. Moussala Ona Bandiango Kala, ça fait au moins 16 ans déjà. Parcours n'angeza très long. Dans 8 ans, il y a un baba musicien, dans 8 ans, il y a voyager na bango, dans 8 ans, il y a côté en profondeur, il y a culture en abisso. Ba figure emblématique déjà na yamba bango, comme Papa Wemba Personam, donc Toyamba King Kester Emenea. Kofi Olomide et tant d'autres. Donc voilà, on passe à là qu'aujourd'hui, nous avons un parcours très large, un parcours très bombé. Nous avons fier lelo, un parcours nanga. Je suis journaliste. Idole nous avons un état où batalaka Mike Lokamba. Yomo bana revenani. Mutu na do wanocha na mutu parce que nga Mombele tout le temps na banota la mingi Willy Kayembe. Ah oui. Willy Kayembe aza parmi ba idole nanga ona landaka. Na moni pe su Popol Mukelengi. On a idole langa na bosa ni Vezak l'été Vezak na Zakari baba baswe pression les mola la PC bambote ouais olanda les mola Zakari je fais partie de lui aussi et puis Yves Abdallah le roi Faisal et puis na PC bambote et puis voilà ba topena ba inspiranga na sala musala logola ezala logola pe bangote mais na porter touche il y a Mike Lokamba. Et surtout que Zakari Baba sur les mots là. Voilà. Les lots, on a à Paris, bit ya voyage nous années, il y a poto. Merci David, bit ya voyage d'abord ça, Nike tourisme, oui bi Schengen c'est tout ça et puis ça met là déjà. Donc au cas où nous avons besoin de beta tour, on a de temps en temps. Bit ya voyage ça qui tourisme en même temps. Par la même occasion, et Tombaki, na concert ya Héritier Watanabe Go Galapulga, Motona Tembe, na PC Bambote, et puis dans le bi, comme étant journaliste, Babete Labiso di Solote, on va écrire l'histoire ensemble, raison pour laquelle j'ai acheté mon billet, et dans le bi, na Kamamabo Kote Naya, na Dôme de Paris, Naya ko visiter concert, Nenge Ekoleka. Voilà. Tozala na concert wana Dôme de Paris le kindenge ni vision ko tala yo moko parce que ozalo ko la témoin ouais so misu na biso so di copie na place totala ka mingi ba fait makam na omona ni le remarqué na concert ya Héritier Watanabe na Dôme de Paris. Non on a remarqué ma bébélé mais sauf que tozala parfaite l'homme est imperfectible donc tozala imperfectible tozala ba côté négatif na côté positif mais sauf que dans son ensemble les concerts a été très bien. Positivement bien. Et d'ailleurs, j'ai sali le courage il y a Héritier Watanabe pour son concert à Katia Dôme de Paris. Dôme et l'équipe bien, imperfection ils ont raté. Nous tout le battanton à débit.
Mais concert il est très bien parce que namoni en gros mais zalaki public ba sepeli public ba bini mo pepe en tout cas zalaki na concert wana ezali concert te ke azoyemba batu balali batu balembi batu baza fatigué za concert pena côté à générique batu babini côté à chant et Héritier Watanabe a pu chanter donc dans son ensemble le concert il est très bien mais sur le but autre que des côtés sous na habité voilà la généraliser juste car ensemble concert il est qui bien mais sur le but cas par cas na habité ngamona fongola ou comment yo talan oyo monaki ya oyo remakaki. Ok. Ouais. Bon, dans le bail imperfection en raté. Organisation sur le plan il y a podium. Moi des autres les alaki. Nous sommes des journalistes donc il faut quand même tout projeter autour mona. En termes il y a professionnalisme na podium. Na santa qui en vraiment pas trop avec l'artiste Héritier Watanabe. Budio Momoni, bon, on a habité sur les Alaki déjà bien préparé, ou bien Babylon, monsieur Zalaki, na improvisation, bah, côté il y a Roi David, Héritier à tombeau le Roi David, donc, les Alaki beauté na scène, hein, les Alaki beauté. Donc, les Alaki bien et puis même en placement, bah, musicien, décoration, en tout cas, les Alaki étaient côté, voilà. Et n'était baka toujours, que ceux qui m'ont sali makambo, il y a bien. Il faut que biso ba panzi sango tous en a courage wana ya hotel mayo lobake non concert bien que imperfection ils ont quitté mais dans son ensemble concert il est bien to na côté ya plan oui musique na biso ezalaka oui obeta na yo mais so obeti plainte ba lobi que non concert simbité mais pour le cas d'Héritier Watanabe au salaki wana l'artiste a fait ce qu'il pouvait faire. Batbaye. Des photos en biso ba congolais, izanien. Lelo communauté na biso na habité lo ni les bango en termes ya concert. Tous en mboka mndele mais apparemment tous kota na système ya mndele te. Tous ko s'adapter te na kati ya ba loi, ba évolution, ba émancipation na kati ya mboka oyo. Mndele za mutangonga. Mais biso ba noir biso ba congolais to respecter ngonga te concert ya Héritier Watanabe déjà il fallait banda kala mais ba pasali pour que Héritier matareta biso moko ba congolais comment to koki koya na concert mais to telemi libanda voilà libanda ngo na ba raté au fait to telemi libanda tozo lukanini l'artiste azozela biso to sombaki ba bien na biso to ndako ko tchaye poids mais biso to koya ou à Témi Libanda, ou à Témi Libanda. Et ça, makambo yo salama, il faut bien tout bêta. C'était parce que non seulement yo salama là-bas, les salamina héritiers, mais salama raming na ba musicien. Concert ébélé. Ba concert ébélé. Ou ta sokoli. Atie parfum. Atie parfum, abungami. Oui. Mais aye concert sali yango. Sali yango kota. Kota. Atie Témi Libanda kayima beaucoup. Et ça nini. Toujours dans la même salle. Tozaki na soirée Matalana numéro 1. Là maintenant tous en la deuxième édition soirée-matalana.com. Soirée-matalana.com. Soirée Matalana. Olingi baye bayo olingi parier mona yo. Date yango. Soirée Matalana. Place au mataki bateau. N'année passée. Toye lisusuka na place wana. Place au bana ko bina boyoka ki elengi bolingi bateau wana. Eke mesoye me mabino Grèce, so Turquie so what. Tozongeli bino lisusu. Ah Théo, bemisu bana Paris. Tozala awa le 9 août 2025. Nous a toujours na bateau, place na biso ya ngolo. Na si bateau ba eki pour aliboso, bomonaki, alengi se kabeng sibino, boya ebele, to sepele longo. Na biso Paris ya kitoko tokozala na soirée Matalana na été oyo yate loka pete ça veut dire eloko moko pete quoi ovandi ozotala mai ozolia
ozotala mai ozolia mwa liboke mwa ngolo mwa eloko na kati ya bato ozobenda air. Non seulement kobenda air, la plupart ya bato abongo eza matalana. C'est-à-dire quoi? Aye alingi David Mombela mona ye alataki ndenge nini? Parce que soka koti romona ete. Il faut bananon David Mombele a omona ndenge nini alati. La plupart ya bato. Mais c'est que toujours à concerter, toujours l'accent de Bilamba. Bande konanga il faut à un moment donné tout changer, tout le concert à 20h, mais Moutazo mata 21h. Moutazo mata 21h. Pour les bino bossa libanda. Pour bino bossa libanda. Ce n'est pas la faute qui revient à l'artiste Héritier Watanabe. Donc la faute il faut zonga appeler na biso bat otoye ko soutenir auto sombi secteur ba bien na biso. Je pense que concert n'a pas si 75%. Oui, c'était pas plein largement, mais d'un côté, l'artiste a salé récite 75%. Voilà. Batouazota la biso mingi na bandako. Merci na Chancel Mbemba Demidie place Azota. Oh, Demidie, Chancel. Voilà maintenant. Ouais, place Azota la bazana et pena kala solo ya kala Chancel Mbemba capo Demidie. Merci na yo Tobo Sanate roi belge Yannick Kayenga, roi belge, place Azota la biso, Tokobo Sanate, César Boltsingabi, Christian Lokoki, poto na poto, presque Azota la biso partout. Alors, mais s'il vous plaît, toujours appelé Cisco Kitenge. Ah, Cisco Kitenge. Voilà, un millionnaire na kati ya Zambie, Cisco na PC Bambote, Cisco Kitenge. Voilà. Alors, lelo kotala parcours na yo, pour lelo mingi na ovanda na yo, bato bamona ka ningo presenta ka émission, bamona ka tout mais, tu bayi baka evumate. Parcours na yo, nana mema na monde ya internet. Muta mema na monde ya internet, je crois que c'était bon, nazalaki na télévision, mais koya pena l'internet, c'était Tracy Mbelenga. Tracy Mbelenga, à l'époque, on travaillait chez Blaise Manzambi, la PC Bambote, les grands visionnaires. Tressa Benginga, le bikino voilà, et Kop Moïsa Awa, Masole Zali, bon, la compétence nayo, au salon très bien, Yaka, Tobandi Congo number 1 à l'époque. Voilà, tout ça Congo number 1, bah, diversaire Nabiso à l'époque, Bazar, bah, Congo Mikili, hein? Mikili, donc. Yabadoiwe. Tobanda Wana, et puis Tokumbami, Malem, Bébé, Suspect Babandi Koya, et puis voilà. Et ça là qui me c'est vrai que Yozala qui, moi, na musala ya. Grâce mbisi on travaille pas grâce lokola boyi na ye ye mo binga ngo boyi mona musala mona ngo désolé lelo za pato nani to sala en fait to sala parallélisme mo que to sala moi différence bat fuba ba ke Mike Lukamba abandi na Congo number 1 on a bandi na Congo elengite ya Congo elengite o bat bazolo ba grâce le non lo ba makambe bela ngana bandi na Congo number 1 ya Blaise Manzambe. C'est par là que Mike Lokamba va découvrir na Congo number 1. Tous là na ba Kas Matika Songo na PC Bambote et puis ba tête figurante oyo to PC magram na kata Congo number 1. Et la part wana kout passer wana ba grâce mbizi soloté hein wana n'invité tu te rappelles non ça ba moment na kasa abonné internet était abonné internet était donc la banda de Bosonaï. Et par après 40 zalaka et Congo elengi et au salama. Alors question ezaki nini? Question ezalaki est-ce que ozalaki boyi ou bien moi na musala ya grâce mbisi na carrière mal. Oh que vandi fin du mois nyonso travailler na ba moyi akini fin du mois il faut c'est la salaire et pas ya grâce mbisi. Alors bon fonctionnant de na grâce. Et oui. Non oui bon. Yemo ko kolonzo to. Yemo ko na liste na yi. Alors liste ya bana misala na ye yekuta ngakuna obungisa bana misala ya binga mingi baboyi ami baboyi na ye atie Bino atie Tracy atie madame Tracy atie ma batu nyonso presque tout oboleki na maboka grâce pour lelo boko ma batu nde bosani ngala roleka vraiment parce que la banda di bosso ya grâce na roleka na maboka grâce te pona koma lelo nde na komi bon na dina éclaircir parce que yemoko aleki na télévision lobby. Ngala grâce, je pense que tu as une bonne relation pour le moment. Tu as banate, voire même l'air riptir et salami. Il y a ba deal, il y a ba contrat. Il y a un anaye, tu benganaka, tu as toujours bien. Mais la kamwe, ces genre de propos, batebele batindelingango, et voire même famille goyanga.
batindelinga makambo yo batraité yo boy. Dans la boy comment ce qui chaîne les alaki anga. Comment est-ce que na kokoma na niveau na la boy? Parce que Congo est l'engeza qui chaîne anga. C'est moi qui ai acheté la caméra à partir de Kinshasa. Matos Nyosoto, c'est moi, Mike Lokamba. Dans la comme boy indene. Demandez à Grace Mbis ce qui yé mon colonie oya yeba futanga. Tout ça là qui na collaboration des partenaires. Ngai nazo diriger non seulement Kinshasa mais nazo diriger Afrique. Parce que Congo lengi ezalaki na Angola, ezalaki pe na Afrique du Sud, ezalaki na Kinshasa. Contrat tout et en Afrique, ezalaki na mabonanga. Et puis tout la Grâce Mbise, ba contrat ceux qui ezalaki chaîne na ba contrat o ebando en Afrique. Il y a ba moi Miradjabou à l'époque. Mbongo wana ebando kende yando ya poto non, ezali mbongo nga nando dispenser yango na ba personnel na bato bando sala kuna. Donc déjà bah genre il y a propos ya zoloba peut-être azan la posa zonga. Nathalie grâce à un moment donné à se perdre contrôle. Grâce au ngana yoto ebaka aza grâce à l'élote. C'est deux personnes différentes. Est-ce que na temps ya Congo elengi ozana place moko oyo travailla, je crois qu'il n'y a pas grâce ndenge mo azobeta cité. Non, on ne travaille pas de la cité. Omela ba caméra, ba micro, ba équipe mobimba. Biloko tout ya régie. Tout omela grâce. Yangono okena na okesa chaîne na mbala moko. Putain. Oh là là. Na lobi bien. Ba caméra. To somba on va partir à Kinshasa. Bilo te uza comment on a kin. Ba caméra ba matos to somba. Donc na tika lo mela grâce lo comment otet. To tika pe ko be balate na côté tali katinda ke lo boye. Asala ke lo boye. Donc mais sauf que au contraire. Pour moi, la chaîne, les chaînes anga. Congo est lingis. Eza. Nakangango. Nakangango. Nga la kangango. Et souvent, on a 30 quelques mille abonnés. Nakangango. Eza asuta. Bengi se jour aux ala, à la chaîne. Nga la kangango. Donc voilà. Pour dire tout simplement qu'ils ont une chaîne anga. Mais on le battait qu'il y a un autre travail pas dans le sens parce qu'on a habité en partenariat. Parce que c'est-à-dire quoi, papa? J'étais toujours Mike, même à Kinshasa, David, tu le sais très bien. Dans Sala Combo, déjà, dans la Kinshasa, dans la potote, na vivra bien. Donc, savoir quoi, ceux qui grâce à Ndofa en poto, on a en Kinshasa, savoir quoi? Vous avez un problème nini na ser na biso mami ya Chine Karine Mokonzi. Pourquoi lingo Karine était pourquoi lingo mona bolango ya Karine était Karine juste vous avez un problème né depuis Afrique. Bon Karine je vous demande on s'appelle au fond la motema. Bon problème est ça. On a petit sœur nanga ayebi. Nandimi même pas que sotokutani boye ngala on leka ou bien yo lekanga. Nandimi te mais sauf que moi mobunga à l'époque azoluka succès. Ba succès biso zaye lango ye Karine na banda yoluka. Na simba Mike, na bundisa Mike. Ba kana lelo akoma okomelanga bon na garçon mo boy maître maître SOP maître ben maître senti ba komo mo bongo. Voilà, oui. Mais lelo senti wana ali misanga asali plus de 2 fois alukanga tokuta na pasenga pardon. Bon, on a appelé ça corwanate. On a déjà allé ça maintenant on appelle ça corwanate. En fait, Azan les films bien, mais sauf que ce qui bon manaye assez contrôle à rater. Bah ça là ba menace na mobile naie, mais na l'accès bon pe que non au juja. Au Mike Lokamba, andero ya ozala star, andero ya simba microbe et papa. Toza rappel na makambo na maboko. That's you, vous avez appelé ma caméra ma bouche. Si. Vous en avez écouté. Vous en avez écouté, vous travaillez fort. Ah, les gars, papa. Bamoko tota molongo biso moko. C'est ma kamozali. Ah. Pas tomate. Jonah Sigo yo ala tarabag
système abana poto bazana so babunda alata bagi mobwe l'air Karine a contenu linga na champ na tindikie Dieu na zaina sima alekisi loboko boy na soka pena azoka a na mimi maintenant na bon ça va yoza makasi yaka to bunda bazui motu après ezaki prémédité bango pene ezaki non boya na car so ba beti kof ba kimi na landi bon ba kimi na kola petit sœur na justice na parquet alala 2 fois na 24 ans et 3 fois na parquet alinga kende prison to ekolongola ba plainte ba intervention berité Watanabe Salami ba intervention batebele to bi to bo mamoto mais pour le moment là un problème n'était mais sauf kaka que problème ne utukuta auti ko fundanga et pas ya massa mob na pesi bambote na busani kombo vite fait ba déclara ki chaîne nga ba bloquer nga chaîne sous prétexte que ba émission kala ya Karine na kombo ya Karine ba miniature ya Karine na mitune ba question na bi Karine olikana ba TV ofingaka o kretiaka ou ba no yo pena nous a danger ndeni yo banga so ba répliquer yo comme obeta ba machine mamba TV za yo beti David Albeti ou Abeti et ça lo aboué nga la fan de la Greco ou bien la fan de la Congo Révolution je crois nagendo funda na YouTube pour pas bloquer bino sans esprit mais aza petit sœur na déjà na limbisa mais lo rasala ki na sepela na ngote alinga ba bloquer nga chaîne na ebiti soki ki pona ya nga zongisa ndinga nga na lalisa na buloko na ebité mais du coup na problème n'était voilà ozali patron en chaîne na yo ozana bana misala ozana bato dirigeaka j'espère que ndenge ozana mikili ya poto awa ba travailler batikali bazo bosser na Congo presque nini esalaka ke ozala netre te donc ça veut dire que lobi tomoni osololi ya mosusu concert ya Ferré il y a les 7 na profiter na ebisi bagoloa les 7 bozali belé na Bruxelles ozongeli mobondo olobi ozongeli mobondo olobaki olobesuma ma Ferré te ke na baki teke na oloba kama Ferré te Ferré aza artiste mais olobaki okomi mutafali te na lobi te na komi mutu ya fali okoma mais soki mutu abia okoma soki nana komi te question ce que ça nana komi te te nana komi okoma quand te papa naza net naza net jour nini ou bien quand en tant que yo na 16 ans et musala ondima ozala journaliste ya fali tandis que okoza pe naître nde biso to ba naître lelo ozomona Ferré gola yo obeta campé to mona OK les 7 OPCP communiquer en tant que journaliste les 7 bozali belé ba gaulois na Bruxelles pour ko soutenir mona mboka zana mo bangi na concert kuna. D'accord David Mombele peut-être otala l'air le ba makamba Ferré gola te c'est notre musicien que je l'aime beaucoup donc aza musicien mboka ya Congo moni lelo devoir na biso eza ko telemisa misala ba musicien congolais ko propulser yango davantage lelo ba Ferré baza ba patrimoine ya mboka je trouve pas que na télévision ce qui actualité nezali na le belangote donc wana na robima na ba mutema mabe en termes ya promotion en termes ya annonce ou bien actualité à concert à Ferré parce que promotion est payante donc promotion à faute là on dit yo bo lembon yo pour lembon on paye bien sûr bonga na lembon ta ngam na zuite entreprise muté zwinga na ensemble ya on na zolo ba yo ozobeta c'était et puis ils a peut-être stratégie na yo boye ils a communication mobimba balobaka tout est communication boye de parce question tout ninga lié na promotion mais bien sûr na tout ni bien ah est-ce qu'on a zo gagné nani siko zo gagné tout le monde a eu yo lembon ndeni biso to lembon c'est ça le problème c'est là où les journalistes a invité à ça yango na lobby le lope ba musicien yango koteri et komi ba on peut kopona on a eu promotion à Ponarata David Yoliembon on les plus de 5 000 euros il a fait rigola on a ata 1 euro te so linga ça la promotion a fait reponani so linga na ata 2 euros te mais pour ça pe promotion yango aya verio il faut le ba pe maluba ya malamu pona pour un artiste il faut se tourner comme émission bien siko émission na mingi so tali style na yo na la ta yo fuma place wana te bien na la tonga mbuté osa no pe na ngambuté osa libre osa la ko pour un artiste yo lingi te la pona pelote la tsanga ngambo la tsanga ngambo na la ta très bien la tsanga oui que place yo Vincent Salaki place à Vincent place à Frank Stemai peme na Fali oui que bazonga sima yo moto poussa na ozo place wa osala nyonso po longola bango oza peme na Fali yo moko
David, obébisa émission. Yo mon tongo bébé émission na yo. Obébisa émission David. Obébisa émission. Obébisa émission. Natikala ozwa place moko te ya bandeko nango tangi Vincent, Franck Stemai. Natikala ozwa place ya mutu moko te. Mais sauf que problème na biso ezani David, pour comprendre. Lelo na Congo soki lobi vérité okomi pachon, okomi mutu akengani. Problème oyo bino bozala nango awa, la plupart ya bato. Il y a Saint-Denis, il y a Saint-Ouen, la plupart. Bozo bomba vérité. Tout le monde a même la classe. Le premier azala, le deuxième azali. Mais si on a le lelo que lelo to na ba mission bilé, mais c'est lui qui fait mieux, par exemple, Fali ou bien Bill Clinton. Comment vous tracez nga que non a comment muta Fali? Apparemment, bato belé ya bazo souffrir la vérité à David. Faut to le bayan. Vérité, faut dire la vérité. Ils appellent déontologie na biso. Oui, dans ce lien bon à faire égola. Mais quand il s'agit de la vérité, quand il s'agit de A, dans le bas A, sur les B, dans le bas B. Faut pas tout mascara marambo. Ngai, je fais égola. S'il faut n'apporter conseil que Makambo Oizo qui est de bien té, talaboué. Pourquoi pas? Il est l'artiste, azo mérité, et ba critique nabiso. Ba critique au biso to salara, ils étaient pourquoi ils savent faire égola, mais ils a pour étombola et faire égola. Si on a ça dit faire critique, il a fallu la salle critique pour autour il a fallu ça la salle c'est maramola longola tatouage à banane. La bête a cette non c'est pas du tout normal. Alors, m'a faire en termes de professionnalisme, faire aux salle annulé, faire à poster à tier on a bête à la berxiwana à Longoli, faire baotiani ni Paris la défense annulation, papa tout fond tout le baté. Pour retraiter biso bato à l'autre camp. Non, c'est tout à fait normal. Oui, à Bruxelles, oui, ils ont pourquoi pas aux Olobélaon? Oui, à Bruxelles, Banilete. Oui, à Bruxelles, ils ont l'ongwaté. Et nazo sopelango ba flair et qui n'est toujours le bosso parce que attention à faire azam taba surprise. Mais to tika yango qui n'est na suka nazo lo baté par rapport à quoi? Tango lo ba surprise yande. Non mais nabi ce déjà le remet 3. Plusieurs, il y a bandana combien 2, 3. Abanilation, et comment la combien? Malébélis. Donc, et puis dans son zone na ING parce que le binazo le belangote, la salara annonce, na jetaka coup d'œil, na concert y a fait rigola. Même là, na Kinshasa. Dans le barba gaulois. Et bien, on a le barba gaulois. Bosson baba billet. Parce que les bolobaka toza mobondo. Les bolobaka toza ebele. Ebele wana il faut émona na miso batou au vie aussi à tout le monde. Ebele zalaka raté que nous toza mobondo. Non. Faire rigola, il faut à booster ba fanatique na iba mesana comment ba vi consommer yé. Comment format au besoin na habité so babaki si au producteur le bandai na ngolo format je crois était à 6500. Il y a ING Arena à moins qui babaki ça. Les a plus. À moins que babaki ça parce que plus. Mais tout on appelle au bio babaki combien? Babaki si combien? Déjà fois babaki combien? Ça le déjà à 9000 hein. Il y a des couleurs à 9000. Qu'en est-il maintenant à 9000? Ce qui fait rigola. Si est seulement 6 mobondo. Ezalaka. David Mombele. À un moment donné, tout ce qu'on a koloba. Et tout ce qu'on a koloba et l'autre koloba te. Quand on parle de mobondo, quand on parle de Tozalaka belé, la format oyo lipsibiso à 9000. Tokomi wap. Ils ont plus que 9000. N'habite que 9000. Ils ont plus que 9000. Yoko d'autres va plus que Robanda on baksaka va plus mais tokomi wapi. On peut s'en maintenant bilan. Non, mais tout c'est la concert hein. Tout c'est la concert de tout c'est la concert de samedi. Bon concert zo bete na minso yebite que nombre de billets vendus. Et là que ça reste. Ba route c'est la biso awa croquer nango total vite fait na yebite hein. Ozobanga. Na bangelo ota. Mais c'est quoi ni? Na bangelo ota. Ya on a na bisio bien. Ya batum suto tchaka awas. Ya nan. Ba croquer ba oseki ba croquer ba tumso tchaka a okoma ku hotel na na ni héritier. Le Ramobé c'est mission et mon aime tengo baby ça c'est mission.
En fait, tout pour ça, on va qu'il y ait liboso, tout pour ça, artiste, la biso, non, que tout, tozo poussa bango, tozo poussa bango. Ils ont la biso, très bien. Rôle la biso, il y a besoin que ça va musicien, sima. Non, la biso, il pousse à bon. Ceux qui siko yo musicien et moko. Pas que son depuis que faire au carapena ba concert ba tout. Oui bon. Faire à ça la mambo ba to le barata. Il est le seul Gaulois. Oyo ka magamba ba tout. C'est rigolo. Magamba bien applicable kunata. Faire pas beau kana il faut ya mambo yo. Eza na avantage ya mouvement. Je sais pourquoi je parle à connaissance des causes. Yo mona mamba pika se balobate, mona magambo ya balora tendance balobate. Mamla oloba oyo ya magamla bit tozo onka pa na bangos. Yo yo ka mamba trésor congolais lobate. Trésor congolais. So yena ba idée bien, ba tcharo ba tcharo mpanze. Alo bangos ngate, tu cause la tsanga fardo. Nga mona bato mama Cécile. Voilà. Vous avez un message moko pesa na mutu wangu. Nangana pesa Yannick Kinia Rombox. Yannick Kinia na pesa bambote le millionnaire congolais. Yannick Kinia Venabiso les grands maîtres choisis Matata. Un grand maître le vénérable ange céleste na kati apa na manapesio bambote choisi Matata. Pourquoi au sala choix ya Rosalana Fali Aigle? Na sala choix ya Rosalana ba na sala choix ya Rosalana Ferré. Mike Lokamba sala choix ya Rosalana héritier Watanabe. Na to na concert na ye. Na sala choix ya Rosalana Fali Ipupa. Na sala choix ya Rosalana Robinho Mondibu. Nous appelons un concert na le 7. Na sala choix ya Rosala na bandeko nyonso to à moins que na bossa na ba combo. Fabrigas? Oui, pourquoi pas Aza artiste mboka nanga. Bien que il a makambo suspect il pas yo karaté mais Aza artiste mboka nanga. Yé pas ça ni. Aza na mambebela au karaté. Fabrigas. Ayo kabisotin. Wana masana mais bino websa ki ya za iso PC conseil. Ah Mike. Kobine comment mon mesano. Tsige. Faboete na makambo na ebi ngai kobina ekuma mo mesano donc kobina ekuma mo mesano est-ce que tozo bina lisusu c'est ni dole makarna ba artiste musicien congolais vers ba journaliste en face ba présentateur ba bon ebele les autres dépendre pe David dépendre na rôle oyo biso tozo sala pona bango makamunine oyo zo présenter na limite na ba Côte d'Ivoire, na ba pays locaux la ba Côte d'Ivoire, na ba pays étrangers, ba journaliste ba komaka ba mukala ba musicien kolanda bango na sima. Bien koluka mabanga. Mais lelo na communauté na biso surtout nous qui sommes journalistes, ezana ebele ba komisa ba musicien loka ba massa lokola ba komako ba leki ba musicien. Mais musicien na otinda aussi. Musicien on a otinda yango zo mona crédibilité zo zalate oui ezala ba comportement mosusu auto supportakate envers ba musicien ou bazana respecter face à la presse au bien c'est 10h il y a 11h30 au bien c'est 15h il y a 18h même la plateau ba question mosusu faut répondre so ba question non ba tuni libanda ba pays étranger azana ezala mabe ou malam azana facilité à répondre mais so ekomika awa ozomona zo répondre yo insolemment c'est là où les bas blessent avec nos artistes et musiciens congolais problème de mentalité na complexe abambo le banda complexe mais soit ina mboka na biso remarquate que non ba musicien na biso ya minene soit bimili banda taba Côte d'Ivoire omona otanga kombo ya Fali komba Kofi mais awa omona il a du mal à citer komba Fali komba ya Kofi tout ça c'est pourquoi so batuni kombo ya Kofi awa et comme émission na izaka ya polémique bo bandeko ko matanga sa bomba komba Fali Kofi donc quand même responsabilité ils a partagé d'un côté ils a fait biso ba journaliste ya on a le baranga musicien ko sakana ngate na liaka na ndaka musicien te donc
so opesi nga respect na opesi respect so opesi nga respect te nga pe na opesi respecter donc na bondelaka musicien te nga so na bengi une fois deux fois au rappelé nga te je laisse natiki yo pour nga mo pe na talama. Voilà. Est-ce que lelo oko confirmer biso que c'est vrai ndenge batia yo na liste ya ba journaliste oyo bazaka ba PD bazaka des fois nde bato babeta masolo olingo pesa nga mwasi na s'il te plaît frère pour madame nanga quand même nous vont ce que yo benga nga des fois ndele non public mutelo ba non public eza te kamet David mais ngana tuni non mituna to non to so mituna David public mutapesa ka biso David biso to zuto tuni David que bon bazaka na biso so na et puis na porter plainte obi na porter plainte na kata France mais yo zande ko na porter na plainte to solo na privé keza yango te. Voilà. Mutu ba porta la plainte ezali mutu yo ke obi bokoki ko bongisa te ngana tuni mituna ya bandeko est-ce que vous na liste ya ba PD ou bien ba des fois ya ba journaliste OK soko za bongo te si ho bien nga ezaki na lela ba momi na lela banzele nazana soki na lobi ava msusu yete mais vrai noko afandia noka sepelaka na banzela vrai noko mondo wana David na okota ondo kwa place na sande singen po ya omte meminga poto ya omte sombela nga bakar na kin ilo sombela nga bakar eza bulo nga ilo memanga poto bulo ngande na yaka déclaration eza entreprise nga mikanda chaîne ma tu epesa nga poto ce qu'on a lugandé sinin des fois ils ont ba sala ba coopération na bato ba bunga nzela nzambe ou ba sala ba kopona mais nga penda femme hein so femme OK nga pembe na pe femme na lela ba femme sozo tala mbuka na biso lelo to koza na combien de légendes na mbuka na biso muta légende na mbuka na biso lelo to koza na ba combien ou bien bazamo ebele. Bon, légende Bazali, à moi qui n'a Bazali. Bazali, to banana banana kokoma ngalinga mi kokoma. To kotsa neti na légende, selon yo en tant que chroniqueur, ndozo tala musala. Légende. Pendo kompa de légende da wezani ni batumi bazo kompote légende na mpeza iloni. Castolo bango avas. Na cité déjà. Banana ko cité ngana notaka ba légende. Déjà so kanka ami suboué. On parle de Koffi Olomide. Koffi légende, c'est véritablement une légende. Koffi? Oui, légende. Aujourd'hui, l'artiste Fally. Fally pe légende? C'est une légende. Ouais. Ok, point. Te natumi na dokuma. Fally pe légende. C'est comme si yo moko yebite gaza légende. Te oeb sepsoti na nango to eba tena ba légende do pesa. To komi da na mi ba papa na mwana déjà. Papa na mwana donc Fally légende. Fally légende, Koffi légende. Oui mais MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Na les sous. Ma équipe m'a tendé qu'on a vraiment et puis on commence à mettre en cahier si baby là on vous baby ok les gens ça on monte ma moko ah maudit la vérité la vérité choque la vérité blesse mais ça libère la vérité blesse David les gens dans les années comment bolinga to tchara ba les gens n'importe qui mais les gens des amoto yo asali makambo azala notoriété. Les gens de Zamout Oyo, Aosa Makambo, Zomounana. Aosa Makambo, Ouazana succès Oyo, ils a planétaire. Est-ce que Lelo na succès on a na ko comme légende? Il y a ba journaliste. Yo na comme légende hein? Nana légende. Yo ngape na comme légende té. Nana cause légende. Na ba journaliste mtaoza la légende eza ba Zakari Baba Baswe. Oui, wana ntimi. Oui. Monsieur Rosana, c'est na biso mami elela.
Sœur Nabiso Mami Lela, oui. À part Yekozana, la génération n'a pas tout quitté Internet. La génération Nabiso a tant tout mon côté Azal légende. A tant tout mon côté. A tant tout mon côté. Tout ce que l'attend, tout peut s'attendre attend. Donc les gens des Amouto ont un succès, Mouto ça la makamouye. Les gens des Arabes, faut pas confondre les gens des Arabes Mouto dans le succès. David, les gens des Arabes Mouto ont impacté, Mouto a memi innovation, a makambu, a imposé style, a imposé makambu, ba tupé ba juste style wana, ozomona. Donc, bah succès plutôt ça là, oui succès, mais quand on dit succès planète. Donc ouais succès mieux soué la salle aventure ni za Adidas Arena. Année les gens étaient. Ouais, c'est une icône. Icône. Oui. Bon, je m'aime piano. Baza ba icône respect na bango et puis dans un concert jour J-8 il y a de la forêt, les rois de la forêt Igwe. C'est une icône, JB une icône. Donc voilà, papa cause la légende, ce n'est pas donné à n'importe qui car il faut dans la légende. Na boy na kota la polémique na bavier, hein? Na boy vraiment na kota la polémique na bavier, ba Vincent na PC Bambote, ba JB piano. Mais autour où il y a le mot légende, bato bazo représenté en gros, bato bazo figurer, bato se figurer. C'est Kofi Oboyaza légende était. Fali Oboyaza légende par rapport à quoi? Aucun artiste musicien, depuis que les Congolais étaient Congo, a certifié la rumba congolaise. Aucun artiste musicien congolais. Fallait certifier la rumba congolaise. Les lois en termes même, il y a une notoriété. En banda. Fallait représente beaucoup. Ngana to fanda to mona na kati ya France awa juba Macron ba beta bale. Un journaliste français, Azol Bani, Fali est parmi de 20 personnes qui sont influents dans la carte Afrique. Respectons l'homme, na époque, na papa. C'est l'époque de l'artiste Fali. Et le but est que notre commune de bateau Fali. On a du mal aujourd'hui à relever certaines vérités parce que tous banga David azobanga sope oyebipe tenga banga. Pourquoi le bago mamuta Fali? Obi? Pourquoi le bago ko mamuta Fali? Pourquoi zozongisa nga kaka place? Makambu ya yo moko. Makambu ya yo moko. C'est là na kini tango ya comme ça yo ko ya minga na plateau na. Mais makambu ya yo moko lobaki ke non ko mamuta Fali. Fala leki bango tout. Non ngab na lobi bongo te eza na mutu na yo moko. Ah David ongo. Eza na mutu na yo moko. David ongo. Na lobi mutaleki mutazate baza batiste musicien congolais pardon. Problème eza eza na mutu na yo. Problème eza lisusu ni David. Ba journaliste baza awa ya poto ebele. O remarqué ni? Il a remarqué bango eza eza mutema mabe, jalousie, la haine simplement. Honnêteté intellectuelle les athées. Honnêteté intellectuelle les athées. Honnêteté intellectuelle les athées. Dans le sens où vérité en ouyo. Vous en avez sa vérité musekate, mais kangi miso. Ozo banga pour oza contrat à faire été, oza contrat à hériter watana bete. Non. Biso skoto banga na bisote. Maman, tu as une question te. Tout comme ça, émission lengi non? Non, tout comme c'est lengi. Tout comme c'est lengi. Tout comme c'est lengi. Ok. Na poto anaza numéro 1 ba journaliste. Ngaïti. Yo hein? Numéro 1 ba journaliste c'est nous sa poto c'est moi. D'accord. Très bien. Ozobunda bien. Merci. Soto esko na Congo. Naza numéro 1 ba musicien. Na Congo. Kofi Olomide. Kofi Olomide. D'accord. Deuxième tochana. La musique à Congo. Tochana na Congo na Kenya bino na biso na Rwanda ta. C'est deuxième basé belé hein. Deuxième zara mo za bimbale ta yo bioza moko. Je sais pas deuxième na kochana. Pardon? Deuxième na mona mtachata hein. David bango to ba bunda bien. Et les tsazo bunda bien. C'est là si mo la zo bunda bien c'est là na deuxième. Mike Ngam n'a présenté monsieur. Hey, au baby c'est mission. David a baby c'est mission. Au baby c'est mission David. Au mon au baby c'est maintenant mission. Toqué la Kofi Olomide, au tiers numéro 1. Pourquoi tu es numéro 1 que Fali? Kofi? Oui. Pourquoi il faut que tu aies Fali numéro 1 à la place à Kofi?
fallait que tu aies numéro 1 pour la place à confirmer, tu aies numéro 1 par rapport à ma réalisation. Pourquoi pas tout Par rapport, pourquoi pas tout faire numéro 1? Comme ça fait, biso batuté, bisoté. Faut tout rappeler scientifique, bisoté. Comme ça fait numéro 1, ils ont gâté la ligne dans la comme ça fait numéro 1. Par rapport à ma prouesse, il a fait. Il a fait quoi déjà? Oh, il a l'équipe Moninga pour mériter la place première. Fallait à Salinini ou à Kokiko les cafés, na batanyo sur Yozolobana. Au repère, ça a une différence au fallait à Sali, na au faire à Sali. Différence c'est à place. D'accord. Bon, ok. Ah, ce que tu continues analyse. Pour bilo mama kasi na bilo koana. Toro serré mais là bas ceinture. Tout décollé. D'accord. Faire et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a fait aucun effort en termes d'innovation dans la musique en Buranabiso. Faire à innover la musique. Fallait aller dans la musique urbaine, autobien à Tokos. Tout le monde fallait imposer style naï. Faire aller na rumba trap. Rumba trap, rumba trap. Mais alors quoi ça la honte? Oui bien. Le bar que non musique ba yupi. Yangwana, mambo ba yangwana. Yangwana. Ah, d'accord. Fallait aujourd'hui, il vend mieux en termes de vente digitale. Dans la plateforme et à téléchargement. Le seul artiste musicien congolais qui vend mieux, c'est Fally. On appelle ça la traçabilité. Ouais, ça selon yo ou bien selon Mundele. Selon nombre d'écoutes. Selon nombre d'écoutes. Ils ont un calcul. Selon nombre d'écoutes. Tu pousses un musicien, mais c'est la vérité. C'est sa question, il y a pas parti prité, c'est la vérité. Vous souffrez de la vérité, c'est le nombre d'écoutes. Il s'en a ferré. En dehors, il y a Koyemba. Pourquoi Bukanga Mami na Koyemba? Mais autant ici na lobby pour n'ani to faire la première été, on a joué à David. En dehors Koyemba. En dehors il y a Koyemba faire rapporter quoi? À Mimine la musique à Congo. Il a apporté quoi? Déjà, il est incapable ici, à Nakati, il y a sol français, à Robert dans la salle, il y a 40 000 personnes. Oui, bien. Non, on a été double Adidas. Dans le biboye. Papa. Ah, voilà. Abeti nini? Double Adidas. Nazo Nabi, pas vu la défense. Il a fait ça. Il en a Paris, non? Il a fait ça. Faire a fait ça. Faire déjà cette certification, moi, il y a rumba. Parce qu'il est basé dans la rumba. Certification toujours. L'élo. Même à temps, il y a organisation, il y a défilé, il y a trophée, il y a BT Award, Grammy Award. Il y a déjà une nomination à faire. Déjà une nomination. Quand même. Hein? Même à temps, si vous avez un sabato, total un paquet à monter dans les hein? Si vous avez un sapena bateau, total un paquet à monter. Ou à bétarmo libende. Si David n'a pas et moi, il a au Robin Lapé. Et surtout, quand on a un paquet à Fally, quand on a une chaîne, on a un nombre d'abonnés à l'écolo. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de photo. Donc, tout ce qui est débat. Sur moi, ce genre de débat, et même si on a Mike Azam Montable. Mike Azam Montable. On a une traçabilité. Oyo, Bino Bobomba, Kolobango, Awa. Voilà. Tous on a besoin na tout le monde analyse, tous on a besoin d'émission. Mais au clôture, tu peux la deuxième thé. Deuxième de musique à Congo. Non, il peut pas tant bima. Non, on a émission, tout ça émission. Mais na pesa faire au boy. Alors tu t'es fait, na t'es fait deuxième. Après Kofi Olomide na t'es fait. Bon, Fally quantième? Fally na t'es troisième. D'accord. Merci David. Merci David. Faire à boire à boire on a disque. Pourquoi? Tu as tout les gars à boire. C'est normal, dans ça, ça l'a bien assez obligé. Ceux qui ont plaisir à Obakana. Mais le but est que. Oh non, David. Par rapport à l'Ibanga, tous les cas, Moutaka, Kajista, Kendaki, Feken.
Mutakanga ki okachi sali akenda. Tika vena miso moscre à la studio azo préparé. OK. Question ni susu. Question na tuni au départ ya héritier Watanabe. Nini ezosanga vraiment nazolinga wata vanda vraiment na place moko eloko ni ezanga kaka. Wata aofanda oleka fere. Obi Wata azoya mabe azo aofanda ezaka juste azwa musala ni lisusu na lobite azwa ngo sérieux te. Azwa ngo davantage au sérieux. Abaki sa dose ya professionnalisme. Déjà côté chant, côté koyemba c'est bon avec l'artiste héritier Watanabe. Abaki sa côté professionnalisme. Azal bansembo déjà basi balelaka, basi basepelaka. Donc professionnalisme et puis entourage, il y a héritier, il faut vraiment abakisa lisusu l'entourage, bato baza, c'est-à-dire soza manager, tika na rôle là. Et puis manager on faut la paix professionnel. Qui ont un carnet d'adresse moko l'axe. Ils étaient comme la relation, wana ebomara musique. Héritier toujours mon héritier lelo, David Kanga mamlazo ibisayo. Dans 5 ans, tu vas être héritier dans des ressources. Il y a un moment dans le bar à faire la fa fond la mise. Héritier au bout tout le makolo. Sora kangi miso. Héritier au bout tout le makolo. Pour puissance héritier azo mata. Nandenge toujours mon affaire egola. La stratégie zalité jusqu'à présent. Dozo banga. Tala salle le mukia ING arena ti lelo. Toki teke non te ata 10 000 elongwe ke elongwa ki déjà toki elongwa ki déjà et puis yokana elongwa ki papa David elongwa ki déjà yoka kanga mamla so lingi toke samedi il y a pas problème toke Bruxelles samedi de Bruxelles na ozala les 7 non les 7 so lingi samedi toke Bruxelles toke de Bruxelles ouais na bakiselo ko kanga mamla zo yo zoloba kaka ozoloba faire yemo ko ebi makambo ezokomela ye en termes ya ba vente à billets. Quand on a ça, on dit même pas que non celui fait go la ING beti la condition est au bêta à moins que ba golo bazala vraiment mo bondo auto pensaka ba quand on a zolo à moins que ba golo bazala mo bondo auto pensaka so bazala mo bondo auto pensaka te faire go la rotika la obeta sunu na Europe te pendant quelques années makambo zoloba ozuango wapi. Oso tanga on a tableau moko boy, oui, oso penser les loko moko boy. Non, au fait, Madame Lazo, le baza par rapport à la réalité, que au fait, gola à côté de nango, il y a vente à billets. Ba billets zoté kamate, David. Madame Wango ya, ba billets zoté kamate, to zoté kama. Et comme à la veille boy, vérité bimi. Nan limite qui fait rigola ce qui a bêti concerne à Paris la défense. Pardon. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a ING Arena. Nandemite fait le goal à Zonga les sous en Europe. Bon, soit Zonga soit bêti. À moins que ba goal ba la que ça biso qui bazara mo bondo. Ya solo. Nazo malobananga. Hein? Naza bien précis. À moins que ba goal ba la que ça biso bazara vraiment mo bondo. Donc courage et puis bonne chance na ba gaulois ba sombande ba billet. Souci na ngwana. On a ça pour na rebooster ba on ba somba ba billet. Basomba babouye et que ça la biso très bien tout le monde a les jours là fait golaimba na bagolwa na. Pourquoi est-ce que c'est vraiment en tout cas ya wenge BCBG makambo abandaki koloba na oya abandaki kosala esa ali Koffi Olomide moto abandaki ko pousser. Bon nazana ba prévité hein même na droit balobaka donne-moi les droits, donne-moi les faits, je te donne les droits. Nazana ba prévité il y a mon en tout cas il y a kolobake non. Moni ces histoires qui y a ba danseuse ngana ndima on troté hein. David ba danseuse o mona oyo o me na poto le ba balukelu hein. Linga kaba makamba ba danseuse tendinga nazala ah. Bon alobaki on bandaka te point. C'est randimaka azana posa poto ba meme na poto nde akip sa j'ai bien piana c'est ça non? Do ataba mema ko na poto c'est que ngo bomba na. Et puis ndenga zawana. Nzamba limbisanga. Na mona ki élément très dangereux. Le bagage qui est poto na ndenge na ye. Na mona nga soit poto a ma msusu ezala en termes de justice. Na mona ki vraiment bien te. Comment les kamomo ici la raté mon en tout cas, jibe mon en tout cas, c'est pas normal. Il
Il y a un moment, même à ta artiste, il faut être très prudent. Dans la danseuse, il faut être très prudent. Il ne faut pas trop serré. Vous avez un team trop na ba danseuse. Baye musala, bazungi, attaque ko sur makambo, ba trace ezate ba prévezate. Est-ce que le pena danseuse il n'en c'est la musicien que non ba kanga ibiso ba séquestra ibiso nandako. Pour ba tambola libre, ba vidéo ezali. A tel même ba danseuse ya ba héritier watanabe. Ba tambola partout en Paris, ba libre. Donc moi je pense que ba témoignage à Boé, à moins qu'il y ait la véracité. Quand il y a un concert, il y a fallu pour le Stade de France. Stade de France, jusqu'à présent, on a annoncé officiellement. Est-ce que vous avez année ou bien l'année prochaine, 2026? Stade de France a annoncé officiellement, mais ce qui est vrai, on a un journaliste d'investigation. Et en 2000, le concert est prévu pour l'année prochaine, 2026. L'année 2026, je crois que vous en avez mai. Mais officiellement, on va prononcer en OT. Mais au bêta 2026. Voilà. Ce qui est dans ce hôtel, on est parce que Awazana dit ça. Kurutu, to bandana ukala, wana yananga, ma bandana ukala, yantone a pesant opportunité, Weranson, Igo de la Forêt, les grands stratèges, bonne chance nayo, ba wengemen basomba vraiment habillé na bango. Ba tout ya Weranson, ba Weransonic to somba habillé, Michael Okambaza, et ça donc dans oui non. Oui, ils ont les 13. Les 13. Les 13 mai. On a 20 habillés. Voilà. Donc, en tout cas, bonne chance na Koulout Nanga au Weranson. Bon, il y a JB Boutchete. Concert à sur un concert à Paris. Ah, bon, il y a Robinho. Robinho, non, on va foutre. Au rôle de la partie, c'était Yozo Bagalanga. On a bien eu quand moi, je suis quoi. Où est l'entreprise? Ah, où est l'entreprise? Mission d'entreprise. Ah, papa, you les mots à Robinho. Ah, on a coûté mutuna pour dire mutuna yo. Côté mascotte. Côté mascotte jamais yo concert même gratuit. Na bibino banda kala na. Zamoi fina bill a. Bill azali azana Orléans. Bill na la pesi mbongo na kinete hein. Te biso afutaki. Te na kina pesite. Ah pour dire mais promotion pe ça manante. OK. OK bon na Baptiste. Papa télévision de Rambon. Et bien na RTNC. Élément une minute c'est bien combien? Combien? 600 €. Une minute à pas. Une minute 600. Ah ouais. RTNC. Tout ça la babla na TV papa. TV, c'est de l'argent. Et là, la véritable réputation. Si. Au tout cas, question à garçon à la tendine. Ozo bombaye, pas bongsi, comment? Kindingu. Tu es bongsi le côté. Ozo bangaye. Nala banga musée. Bongo surtout n'ingate pour l'année. Vas-y. Ba immoralité ozo les canaux. On a musée na ba biloko nyoso ya salaka na entourage. Pembeni na artiste. Mais groupe balobi ki azalaka na bangote mais amankaka bato ba respect amankaka na ba journaliste ba respect yo en tant que chroniqueur soki lelo musée a manqué confrère na yo ni lokolo banayi na loba d'abord na loba na musée parce que c'est vraiment un lettré puis un alphabète na yo considérer na bato bonté parce que fingo mabe a fingi na très loin na maman na yo papa parent na yo na pesa conseil na faire rigola ndenge yo pesa ke conseil abenda ki musée kindingu matoi journaliste azana droit ya sala musala na ye moko toto zolo ba yango yo ki o matina podium ya héritier watana ipona concert na ye artiste a considéré yo alobi yaka bo matisanga est-ce que komi muté héritier non o komi muté héritier te siko esali mabe e ko choquer bango pona nini ba finga. La plupart ya bato ba osala makambo mingi tozomo na côté ya faire rigola. Oui baloba ke non fali patinda rabato pa finga banani le bozul ba ke non fali atinda rabato. Bo asime pe ke non faire rigola pa atinda rabato. To asime ke faire rigola atinda ki musée kindingwa finga David Bombele. To bata maraté David. Le réputation ba somba rangote. Maman nanga sali nini, maman nanga sala na télévision te, maman nanga yo sala nini. Ce petit, ce garçon, il est très dangereux, plus qu'un lion abandonné dans la cité. Immoralité.
Mais azo me on a nenga comédie. Comédie wa pozo finga eza comédie Et ça c'est pas comédie hein. Comédie te tout ce que mamba comédie. Comédie dans la bon te papa. Ya on a metunaka est-ce que musée wana na monaka mwasi na ye. Mwasi na ye na la question à moko na tunaka mwasi ya musée kindengo aza basio to le baka ba basio samba ba église trop na bakota ba église wani. Blessé de guerre. Aza blessé de guerre. Oyo aza sans espoir mona que non il faut azala na musée ou comment. Et puis ça critère nini pena oyo a betaki ata na papier a moni que note critère ngo ezala musée. A moins que loba mwasi na ye na musée bazala ndenge moko. Na temps normal. Bana wana pena ba ofinga biso David. Mozo kana son monde. Bana wana ba ofinga biso bana wana. Poto lo baratel, poto za ba ima non. Toujours respecter mokili. Ola li no gabna so ezo panzana yo ozo finga bato. Faire rigole, il faut chasser. Ndengo senga ki na sengi bon, faut chasser. Atazaka bango te, na ba petit musu ba na ba yolo wana. Il faut chasser bango. Il faut chasser bango. Na ba gouv. Il faut chasser bango. Bato bazo finga, bato bazo il faut garder na ces plans trésor congolo. Oui, congolo. Azana, oui, congolo en tout cas, ça va. Bato bon de to lingi pembeni ya faire rigola. Mais faire rigola ngani bato bon te. Il faut zanoka être compétent pour balinga. Musée zo apporter ni ne pas faire rigola. Il sanga musée. Déjà moi ça perd sotara loi lequel et puis il y a sa père. Et puis près là-bas. À côté de la Ligue na week-end à côté de la Ligue. Bon ça va blague hein. Alors Mike pour comme les années nini retour à Chasakan. Retour le 10 juin. Biso tozo ya kana no pona pe kofandisa. Pourquoi nous avons na poto telibela? Bon na ningo yo fa na poto telibela parce que ces eloko yo tiana mo parce que poto makasi parce que Kinshasa ezozelanga nano. Kinshasa nano elembinga to fait. Je gagne bon pour le moment, je gagne mieux à Kinshasa qu'en Europe. Jour na comme gagner mieux en Europe que Kinshasa à ce moment-là, na ye na Europe. Donc yo David ozo gagner mieux na poto que ndengo zalaki. Donc voilà. Voilà, en tout cas nga dans opesa mbote na ba travailler na onyos. Ouais. Ba ça na biso. So bien ba personnel hein. Ba personnel la busala. Ta rende ba benga ko mama noli wana. Yo posa na reposa mo na msa noli. Non, collaborateur frère. À mon ici comme vraiment. Collaborateur. Donc moni. Bon msa c'est trop dur hein, kombo wana. Même jour grâce à tanga ki angwa asala nga mo marque mais le quoi biso to kata ke limate. Mais kofi pa tanga ki mo na msa na mo kofi ba mo na msa botika ki. Mais oui, et les kanango, mais na mo msa la te. Songa mo no reconnaître na mo msa te na mo msa. Il pas qu'il faut la solo nani yo invité papa omoni batu to comme l'impression na suka et quand tu na japo nani na mona lox no boy omoni batu mingi to mona na bango na poto na musala oyo na logique bazali ba camarade na bisote oza na raison papa sambota na logique to tika okuta na te na milieu moko mais na éviter dis-moi et l'on est sangisi biso dis-moi le loba era ba ya finga mabe bana wana. Est-ce que Eribiso va nous travailler? Bazalaka wa. Ouata zolo maison mère, azo que ça la première conférence de presse na hôtel Béatrice. Bana na bazala na époque on bazaki wa. Ala ta chemise ali puta photo qui sekeli. Ya papa. Ah, pesa sumbote. O rappeler nga lisusu. Na rappelo. Hôtel Béatrice. Hôtel Béatrice. Ala ta tisne ni chemise yali puta batia photo ya papa. Sekedi. Ya kisekedi awa. Mais pourquoi na? Bazalaka bana wa bazaki basali musala nini? Pour tous en confusion. Bon, au scoyo, ils ont contre mobile parce que le solo batakala na bataka. Ce qui les lobo c'est que pesanga 15 ans na yo. Pesanga élément ya 15 ans. Exact. Na Angola te. Exact. Na Angola te. Exact. Pesa biso élément ya kini. Ya kini exact. Papa yo élément kini yo bimisa papa wemba. Bimisela biso papa wema na carrière na. Bazate papa. Po muto ayambi papa wema. Oui. Ayambi Kester. Ayambi Kester, oui. Ayambi Kofi. To chepe fali na fere. Oui. To te hérité watanabe. Nani suto bakisa. Fabrikas te. Fabrikas peto chaye. Nani susu. Oui.
Wetsa wera jibe. Wera jibe. Oui. Est-ce que batouana Bon peut ça respecter. peut ça respecter que moto a vendu ça ba musicien o yamba ba yo. Obi que poto eza na confusion boko ndeko na ngai. Obi e monde comment on vend bongabi. Ah. Oh là là. Ngala sala mission 50 minutes na papa Wemba. Oh là là. Ata lelo na kufi. Bana ngaba que papa na biso yamba ka papa Wemba. Mais pourquoi na bino bozala ka wapi? Bobano sala musala nini? Lobana le papa la ngai. Lelo tout bobimi ba jour. To sangani lelo. To sangani biso tout. Kasi to zo bike tala ba journaliste ne ba salaka. Et de biso na caméra. Tout le monde a papier na. OK. Omoni journaliste akomaka. Ouais. Taba journaliste. Yango. Chop. Taba journaliste. Yango. Donc ça veut dire ça métier ba yepi. Voilà. Au moment un journaliste c'est moi zo présenter. Non c'est pas ça la métier ba ça métier ba zo maîtriser. Au moment où tout zo poser ba question, il y a quand il y a un ordinateur. Là na komaka tena ozana pere ma. Et un bon journaliste am toi azalaka mutu batuni un vrai journaliste c'est ça. Azokoma ouais. Mike na bisio poto. Ezaka rapport na opesa yo. Ouais, en tout cas na leli. Mais mukolo moko ekozala. Ba ko vantisa biso nyonso c'est pas ministre. Ako no senga mutu na mutu. Pesa ngai 15 ans 20 ans na yo na télévision. Ba okima, ba ya kota. Ba oya te papa. Ba okima. Ebi ke ba okima. Lo Ba eza des épaules là, talaka ba ne auto salina yo ne belé, tous à l'ensemble. Pourtant kando le tondo lukango hein. Et zo ba banda lu ko ba lozo biso. Ils ont appris ba moto to kotango. Le to koma. En fait nga mona yo kana no gwa poto te. OK. So mon kana za boy. Okondi makena ye poto, lelo na landa banana ya poto. Ti lelo soko mona Tour Eiffel na mona 3 fois. 3 fois ngo ezate ki ngana déplacer na ndako na ke mona Tour Eiffel. Non. Batu moko bayaki, babi ke to kuta kota Champs-Élysées, moi café moko ko mela mawana, yo mo eloko no mo ke ezali pour signer contrat moko boy. Après bo baluki ya totam sama ko le dépa tout mona Tour Eiffel. Voilà raison hein. Boulot c'est nazalaka na tante boulot papa ote na lungwenda kuna ke tuna ke mona Champs-Élysées so na bisi mutu mo pesa nga photo ya nga ya Tour Eiffel ezate o mona msusu moko ya paraza ça veut dire que ezelo ko moko na ligne ki yango trop mais na komi nga bia o mona concentré na kayo ah ouais qui te ça peut bien o mona to so aboy ba di ke omi bale ba solo la bato yo babanga ka ba musicien bambiaka papa bazana complexe musicien mais ba kopesa respect zali soko lingi respect aussi respect Ozu no respect na yo. Yeke biso to koma mukala. Non. Et simbate. To mona na te. Non, va tobe bana. Tobe bana. Et puis bien la biso que so le bilikamuna, le bilikambo. Mais non, le bat pas jouer. Bat pas capter. Mais bien sûr, boza batakala. Bo meli na voilà, ouais. Bat pas capter. Surtout ba 16 ans na télévision. Moi na 16 ans. Moi na 16 ans. Ah au botat. N'importe monde na 16 ans en Afrique, moi na 16 ans au botat. Donc ça veut dire mutu moi colline eloko moko, biso to colline na télévision. Les a pas si pour traumatiser moto puis en plus peu de sous yong to memanga pototé c'est ça le problème yango na lisusu c'est ça oui et le connaît zara singa na kingo que au moni journaliste moko a singa la venaye bo tsaye po viser bima oui visant un peu bimi visant un peu bimi musicien on a sommeli un peu billet bon ndenga sommeli billet otika na singa kingo ya vite ah ouais atol ouais otika na singa la vie. Il y a libéré fotika yo. Donc ça na liste au ba mema yo poto. Donc ça veut dire ato Mathieu Kiti signé ba nozo et là on a mémoire. Nous biso za ba bosser. Moi j'aime des respect. Madina Zabo, j'aime des respect. En tout cas on a plaisir ya soana au boyo. Mais c'est David. Mais on a dit makamibela oloba. Mais ozo senti que mutu meza makamibela oloba. Voilà. Et les loso jiba no yo. To benga ba ka bana po baza bana, ba baza batetu. So che bango na mesa wana no bano soana yo bentel. Parce que on a normalement la génération d'abisso. Papa. So il a mina koma papa. Yo ka ta génération d'abisso. Yo ka génération d'abisso pour ba tu peux ba kan tatoyer lelo. Voilà. Na monde de la télévision. Voilà, faut rappeler na che yo. Ouais. Mike Lokamba. Ouais. Na che na tsakina ba do wete. Ouais. Na che ba wango ba za poto. Na che kin. Na che mutacha ba ti jalmet na mutunani. Matika songo ouais. Papa bino bo kini ko fait des presse matika songaye. Et puis ah oui ce qui va na bozala kawa musa ba blog ya petit na biso pemena Christelle tout c'est pemi Karine pe ça va bon ba Karine ba yo et après na ba lele ya koko tsa bango ka ba Karine koko tsaka bango ba yo la ba so après ouais mais ce que tant to fungwa ma tout c'est ba Frank Stemai ba et puis après ba Frank Stemai pe ba e mo asima tout c'est pe ba Ken pe ba e sima ba Ken pe ba e sima to e pe ba tout c'est ba Vincent pe ba e mo asima nani soto ko bakisa avant de journaliste akala ya kini akala matope azaki na biso
nani sutoko bakisa obaza na kindu ba oba o to sakina mo génération musala kala moi kala pe bon misu pe batika masa na biso azanga Bruxelles nani kenana président nani Rigen te président Rigen pe asaki na biso mo kala nani susu te asa te clair beau garçon à Bruxelles anani Popol Popol ni Mukelenge Londres ye mo liboso na biso OK ye mo liboso na biso nani asala akati lelo pacho RFI pa azaki na biso asala akati lelo te ye asa esute atika mondo komunezo kima lokamba o remarquer que bazalaki te na liste bazati azaki te bat fo ba ibaka ba mbiaka kopesa bato mo ba respect frère et puis soto tangaki makolo na maternité mais lelo bato ba ebele bazali maté to koto bimisa binote d'accord to sala effort ya ngona lelo bolugo ate bokena ko moko boye o melemo ba whisky na yo zo critiquer moto yo asala liboso na yo so ka biso ke l'accent émission na papa wimba ozana ngote yo zana ba musicien lelo so na l'into si ça na biso na to question mo yo so soit na bato obeta bato ka masasi déjà beta combien de bato masasi nga so na fumate te nabi obi obeta masasi te ba obeta mutu masasi ba obeta na masasi to suki awa MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.